Alléluia. Mololo. Yebisa voisin na yo na lingi yo. Yebisa voisin na yo na lingi yo. Oyo adoration ya Afro Congo number 1. Yebisa ndeko na yo na lingi yo. Yebisa moninga na yo. Nalinga kayo na tina. Yebisa moninga na yo afani bembeni. Nalinga kayo na tina. Yebisa moninga na yo. Nakandela kayo. Nakandela kayo. Soki moninga za bembeni na yo za sexy. Yebisa ye. Nakandela kayo mama. Zambe na kutanisi biso awa. Tokutani na boîte te. Mena katikati ya eklesia. Nakandela kayo. Nakolia yo. Apeni mkuu wa mwako. Nous tobeta makambu ya ba vie. Tobeta so ba histoire nini. Il fallait que jeune leader moboye aya pour tobeta li solo que ba vie existe kana YouTube. Histoire ba changer ngote quoi. Eza lokola King Kester Emenea yo beta wangila, obeta sente apo manquer King Kester Emenea il faut za la yuma. Yo yebi wangila. Oyebi professeur wangila. Langila. Uta formango les grands professeurs. Si on a ba vie sur YouTube, d'ailleurs, moi j'ai un leader. Yes, musicien au hasard ko bosser parmi. Je n'ai pas dit que baté. Parce que bon interpréter ma kamtolo ba bien té. Ce que ça parmi ba musiciens congolais. Ba ko bosser dire boto pe moi. J'ai un leader anakati. Alala te, animba te. A ko travailler na motoki na ye. Oyebi ke mercredi passé, nous allons à tournage. J'ai compris que nous chercher l'argent, c'est difficile. Hein? Ota mobile à kotoka. Na yake anazongi nanda kuna beli. Na beli kolokoto. Makwanze biminga na nute. Mukuse koti na nute nga na bela ki déjà. Boulot ezaki danger. J'ai un leader de travail. A disparu. Na yoki lo mongo o grand prêtre sango lo baka na yoki lo mongo beti motema bwangai. OK. Ingeta na jeune leader mudatika ba millionnaire ya Congo na défaut. Bongo obi bongo. Mina lobi bongo. Na Congo ba millionnaire bazade hein. Parce que c'est ministère ba millionnaire. Bazali. Ndetina. Bazali. Ndetina. Jeune leader, Inosbi. Ndetina. Inosbi Balume Baza. Ndetina. Ici on parle que d'Inosbi. Inosbi Balume. Na lobi boy à Baza. Na ba musicien. Bazali Inosbi. Et ça les mène en concert elinga ke salema elinga beta mal 19. Mais balobi que concert ko beta mal 19 te président Mbosso a ça signé déjà pour na matanga ya vie Verkis kia mungana, n'est-ce pas? Vie de Verkis le long de ça le 3 décembre à Kundami. Matanga bimi? Même pas. Mauvais cœur des Congolais. Par rapport mauvais cœur des Congolais. Donc il bat. On se bat là où on n'est pas les droits de se battre. On voulait seulement boycotter. Peut-être que vienne en Gawaze quoi ba kotie na ba à Pamba. Oh. Oui. Parce que viens waze kwa lobaki ana mukanda ngo bagola balobaki ala kisabiso papier oyo Mbosso salini a signé. Est-ce que le papier là existe? Ce qui Mbosso a signé qui papier pour les 19, il fallait qu'il matanga ya vieux Verkis ebima. Jusque là matanga vieux Verkis ebimité.
Merci na confiance pe na fidélité ba tigre nyonso ba malodoy ba manzaka nyonso ya GKTV News mboti na bino partout dans le monde sika jibino émission na bino spéciale inonsibi oyo kumba marapai na ngai miliki de la presse congolaise na nzela ya site o GKTV News. Abonnez-vous massivement bino batu bozuli ba kuyo kotala biso mokolo ya lelo yum to sepelaka na jeune leader inonsibi ba information na nyonso ya ser ya vrai topé sarango awa na nzela ya site o GKTV News. Abonnez-vous quand on est bisara bino ça la ngai bien avant la fongola page émission ya mokolo ya lelo na pe maramwa mukina bandongo so botela rabiso bo partager les éléments ou atteindre 5 personnes à pamba atteindre 10 personnes à pamba so bo partager les après maramwa masolo na biso ba ndenge bolinga pour lelo nazana mutu o bino bolinga lelo pende miso lelo e ke ndenge bino bosingila kengo na pe mi mukie pour la volonté na bino pour la bande qu'on a ce besoin soutenir biso ceux qui pendant ba soutenir bino zo comment bo partager ngana élément on a 5 personnes ya pamba so pour bank ça 7e personne yo so pour ça 6e personne yo partager ngana bimis pour te démarrer. Merci na moni bandeko déjà bo bandeko partager émission na biso e bandi déjà quand de nebisa kibilo nazana dada wa taifa lelo to yokokuta so na dada wa taifa to solo la par rapport ya jeune leader inonsibi o bino bolingaka o bino bozo soutenir partout dans le monde na Ukraine na Pologne na Qatar na Angleterre na Afrique du Sud na Allemagne na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville na Angola alors to yoko solo la na dada wa taifa Montréal so to zamuno komoko kotilanga déjà invité pour to banda masolo na yi. Bonjour dada wa taifa. Bonjour miliki de la presse boulangerie à Maloba. Bonjour Naba Griffe, Naba Molodoy, Naba Manzaka. Ouf, Balobi, système Ezaka Moko, joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël na bino nyonso bolingaka jika dada wa taifa mama international mama banebele yaya baleke bele tata mwasi banebele zwanga na forme nyonso kolinga melikolo nango bakiselanga ka jika dada wa taifa parce que yango nde vimbisanga yango nde salanga grande fille et grand maman pourquoi pas grand molobeli ingeta na jideka mopa au soda potonoko international na directement na Paris ingeta na ye moko molodoy leader mutwatika ba millionnaire à RDC na défaut ingeta toi mes respect ya ebele makasi rien à dire ingeta une équipe na yo mobimba obo ça les ebele tout autour à jeune leader rien à dire ingeta na ba manzaka ingeta na ba griffe minos le PDG ingeta ba ingeta na bozongo si ma parle to solo la non lo baté miliki pourquoi okupanga no kibo pese ba ingeta ingeta na bo balinganga Abdul na Fridi Sid ingeta na na kusalimia tena na kupenda sana wandugu wa Goma je vous adore maloba yayo mituna yangai ba ingeta steli quand même jusque là tozana joyeux Noël mande benda to bandit joyeux Noël na banda je vais pia na papa chéri de faire égole à mutwatika mapangu na défaut 3 Oué Rasson papa na exaucé 4 Kofi Olomide papa na Didison 5 tokoleka et tout ce qu'on a na 5 on a tout le monde j'ai des que j'ai dire atika Kofi Wera JB selon dada wa taifa koluka polémique place ezate bato na tangi baba vie baba papa Jean leader quand tu boye Jean leader atika ba selon dada wa taifa miliki s'il te plaît toi ne bande l'émission kolinga kokota ngana ba menace ya bien te et ça qui mais yo na linga elo mona remarkaka yo liko ngana beba na Jean leader linga Jean leader ka yidanga ekenge zala na ye bagrif bozala na ye ekenge ekenge. Merci na bagrif nyonso bazotela biso partout dans le monde nezele kaka par adresse ya pour te faire la page penze mission na biso bien pour biso atoleka sango mo bon toleki sango na mo ambiance ya pour toi suna ba période ba fête alors dada taifa boni basanga jeune leader ça fait un bail jeune leader toujours monné sur la circulation oko similiki omoni ke yo moko ndo luka ba problème na ba griffe ozomona nga linga yo sko expliquer nga ba bien et puis la linga oza en actualité ça fait ba longtemps ba quand mais depuis tout le monde jeune leader à se produira na village Chetemba jeune leader
Oui, dernier concert, on a mon agent leader, village. S'il y a parmi des musiciens sur le marché, il n'y a pas longtemps, tu consommes un kito comme ma casse. C'est quoi la ligne? Dans le monde des artistes, il y a une actualité hasard. D'ici là, les 29, les 30, les 31, tu vas retrouver dans la Côte d'Ivoire. Carnet a déjà bien chargé, à ne pas dire. Alors, le lengekan. Par rapport à la fête, c'est déjà une période de la fête. Namboka na biso j'ai des arrosés produits. Concert exact, production exact. Miliki, au monde ndenge to loba na media boy. Nazakane kenge makasi. Si tu mikolo to komi na système ya kolala te. Zala na bango ekenge. Au sentir ango. Zala na bango ekenge to koma na ba ekenge na ba media na niveau mo osakana te parce que il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et zana mutu mususu akomeli yo tu dis mais jusqu'à Brésil. Il y a les autres qui t'écrivent jusqu'à États-Unis. Mais il faut faire attention à ce que nous sommes en train de dire. Au moni bilo au mususu. So ba pesibino na ba news tu ne peux pas venir parler de n'importe quoi. Il faut parler quelque chose que tu es sûr que non. Quand je parle, eza bironde de espèces hors de que non bolobila. Mais décembre batu ba okufa. So batu ba kufite se ba okufa. J'aime décembre batu ba okufa. So ba kufite se batu ba okufa. Oh. Ngaïté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Décembre batu ba okufa. Décembre batu ba okufa. So ba kufite batu ba okufa. Elien kolobani. Miliki. Dada wa taifa. Décembre batu ba okufa. So ba kufite ba okufa. Bino pe bobanzi oboma batu. Je te salue Rebochule Mama na bango. Décembre batu ba okufa so ba kufite seke ba kufi. Siko elobit que mais nous sommes déjà aujourd'hui c'est les 3. Le 3 décembre. Ouais. C'est que ti ba lobi débat doit kufa. Décembre batu ba kufa so ba kufite seke ba kufite. So déjà balobi na yo miliki zala na banguna na yo ekenge kolala te. Elobi ebele miliki. Miliki wana bangune bele makasi. Sikoyo bayebisi yo zala na bango ekenge kolala te ekenge. Sikona ndenge nini? Moyena rebela ngo ezate. Oh. Décembre batu ba okufa so ba kufite se ba kufi. Vous avez une production décembre na capitale à Kinshasa. Zala na bango. Maboko mila. Eh Seigneur. Banguna na yo. Banguna na yo. Évolution mouvement comment ça va? Posez tranquille. Posez tranquille. Pour l'instant de Taïfa yope ozamu otara moi lisu na yo dito ina yope na ba bafle. Nana za na bafle. Bafle ni. Nana zo beta. Ko beta ni. Musique, waza na actualité na Cap na Congo. Surtout biso na Kinshasa. Sur plan musical. Sur plan musical. Tozana jeune leader, tozana wata. Tozana papa chéri. Jeune leader na Nzembuni. Tozana Ferrego la chetani. Jeune leader na Nzembuni. Tozana die. Tozana muselu kota na ba boîte yoka sonango. Kota na ba boîte. So boîte e bandi ba zongeli muselu ata 1000 fois te c'est que ça ne va pas. Kena ba fête oyoka die. Kota na ba bar, kota na ba boîte de nuit. Parce que place wana nde réclamation ya ke artiste azo vivre ezala na ba boîte de nuit. Obeta to obeta te na ba boîte de nuit asimanda kute na ba grand boîte de nuit. Tu vas sentir Moussé à ma piano. À ma piano. Promotion Mousselo d'après Dada Taïfa sinon yo ça va. Posez tranquille comme na mutute 1 million et quelques. Est-ce que nombre de na osomba te mais na tranquillité bon. na vie na yo na vie nanga. Dada Taïfa nombre de vues sur YouTube, il y a moins il a ça faire sa musique quand même. Nombre de vues sur YouTube et la ça force sa musique te. Vous comprenez? Mais pourquoi parce que non attention. YouTube est la plateforme mon côté à téléchargement to ya ba vie à soutien artiste te.
tozana ba plateforme belé oyo Mundele a créé pour protéger, puis pour relayer sa musicien, et puis pour panza musique na mokili mobile. YouTube azalawana. Et il y a un problème que moi-même je me pose Nambozo. Fadi Ambroso depuis Paris. Si je suis là, tu sais bien que je parle des jeunes leaders. Ils n'ont subi. Donc je ne parle pas de Fally Ipupa. Fally Ipupa zana bawario on a baraté sur la benga bango bien. Basé belé na minicho so ok na Bandal, ok na Bon Marché, ok na commune à Kinshasa. Ben monsieur sale maya ndenge na ndenge si Fally Ipupa si l'actualité na ye. Ici on parle que je ne lerne leader. Ya on a autre ça exemple tango tuninga ya Muselu nga na biso que je te donne rendez-vous aujourd'hui c'est samedi. Kende ka na boîte moko ya choix na yo. Kota na kati fanda na boîte gume na sima. Otala soko koyoka Muselu te début jusqu'à la fin te. C'est tout ce que je peux répondre. Je parle que de jeunes leaders. Je ne refuse pas que non, Fally Ipupa en actualité. Je ne refuse pas que non, les autres ont en actualité. Mais ici, quand vous voyez Dado Taïfa, vous voyez jeunes leaders. Namo panzi sango. Na muto na yebi badoa. Na ye muto na yebi makambo ebele. Donc quand je passe au nom des jeunes leaders. Bien sûr, il y a la musique et à Congo. Bien sûr, on va parler. Mais ici, na comparaison à Banzembo, moi je vais dire que non, Muselu est bête à tanger ma case, si na rythme à ma panne. Muselu, toko leka. Ambroise, je te salue et mes rêves, joyeux Noël. Merci beaucoup. Merci Dado Taïfa. Alors, attaque peu mon lobby, attaque mon pan de sango, l'actualité nous oblige. Tout fonctionne nos pages oyomuki, place ni tout monde qui connaît tout Félix Oise quoi, n'a fait rigole à mon bilinga par rapport à l'espace. Il y a Palais du Peuple, kuna matanga, kuna concert, malgré matanga, on peut tissuko souhaité concert peut et bétaté. Mais ba Gaulois jusqu'à présent bazo taqué qu'à président Félix Oise quoi. Merci beaucoup. D'ailleurs, Kalaté, je crois, na solo là qui na tourné sol, je crois mardi ou bien mercredi to yambaye. Le professeur tourné sol. Yes, Lelo, je crois indice guitariste et soliste et Félix Oise quoi to yambaye sur na Jika télévision. Cela veut dire que non, ils a ba game à musique. Ils a ba game à musique. Moi, d'ailleurs, ça m'étonne. Comme on a intellectuel, collègue ya ba ministre locaux là-bas. Nani ministre Mende a se chamaillé na baleki na na bananae. Ça m'étonne. Parce que Félix ce n'est pas n'importe qui. Très bien. Félix c'est un intellectuel. Relay bilay. Collègue ya ba ministre, ami de classe et puis na Paris. Na mikili ya poto awa na Congo te. Alors c'est chamailler avec des petits, ça me fait très mal. Mais dans le cadre de la musique, Chétan a moi m'kete. Dans le cadre de la musique, Chétan a grand. Dans le cadre de la musique, Chétan a grand en actualité plus que Oise quoi. Ça je m'excuse. J'aime tout le monde entouré de Oise quoi. Tout. Baba minanga. Tout. Nana mutona obenga te na entourage ya Oise kwa na minicho to sa l'émission ate pa nangeza na malwe kabaoya. Mais na temps normal, na temps musical, Chétan à likolo, fait rigoler à likolo. Bien sûr na ndenga vie, na ndenga respect. On ande ba oloba ko ba golo bo chana se. Faire à répondre Oise kwa te. Et a ba golo. Non. Si on dit faire à répondre bah Félix Oise quoi teza ba Gaulois. Félix Oise quoi na conférence de presse dans qui est na bouquet bignonso. Place ni ndeko na ngai Frank Stemai que je salue a poser qui peut comme tuna aux questions oyo Félix Oise quoi bi que soki porte-parole ya mutu aye ko répondre à mutu na télé c'est que déjà tout solo là kiango boyo kende loba na yebo. Merci beaucoup. Au monde loko nazana kati ya groupe ya révolution culturelle. Mais président Félix Oise quoi pas a poussé ni matin. À ce que je sache programme elinga ke bima lelo veillée mortuelle lobby entraînement je ne sais pas. Il faut le souna que vérifier ce qui réellement za bongo. Parce que programme ebima qui déjà annoncé par viens à Congo je te salue là où tu es. Programme ebima qui pour aujourd'hui veillée mortuelle, demain entraînement à l'hôpital 51 heures. Enterrement demain dimanche. Oui.
Aujourd'hui, c'est les 3, non? Oui. Lobby les 4, il y a un programme qui va conduire vers qui? Entre révolution culturelle na ministère ya culture. Au programme au banosa qui na groupe jusque là. Mande ko pesa un téléphone s'il vous plaît. Donc nous sommes à la télé, on doit vérifier si on a changé. Jusque là, j'avais seulement ce programme là que non, c'est aujourd'hui. Donc Lélo veillez mortuel, Lélo a les 3 parce que je sais que l'émission va passer seulement aujourd'hui. Donc Lélo les 3 dans la carte de révolution culturelle, dans les 3. Donc, mais ça qui publie peut-être dans les réseaux sociaux. Non. Si on a déjà mis quelque chose ici, donc cela veut dire que c'est partout. Oh, il y a des bases. Révolution culturelle, il y a des musiciens congolais. Donc, oh, il y a des bases. Il y a déjà l'eau que tu as mis et puis, publié et puis on a partagé. Donc, c'est comme ça. Et jusque-là, je n'ai pas vu là où on a changé de programme. Donc je vais voir encore. Je n'ai pas vu, je vais regarder bien avant de confirmer. Peut-être que pourquoi on a confirmé c'est demain ou bien c'est aujourd'hui que non la personne qui n'a combo à salle place ici dans la révolution culturelle. Quand je parle les membres de la révolution culturelle, je suis membre, je suis aussi conseillère. Merci Bandeko Balandi. Vous comprenez déjà Dada Taïfa. Ndeni na soli na biso pembe to fongolaka tozonga na biso tozonga na normal poser tranquille parce que yomoko loba ki l'actualité nous oblige. Oui, l'actualité nous oblige. Tozonga na biso place ni bandeko bazo komela biso bandeko bakomela ki biso tout en matin. Poser tranquille. Quand na répondre ndeko Fadi Ambroise. Bonjour, bonsoir, Miliki de la presse. C'est Gianni Boyemba depuis États-Unis. Clin d'œil à toi, Gianni Boyemba. Tata moi sabana nangai. Gianni Boyemba depuis États-Unis. Tuni nanga dada wa taifa bango baza tout autour ya jeune leader. Alors pour na nini apport na bango pas jeune leader eza nini poto zape na posa featuring ya jeune leader na fali poupa. Bodo bali fali poupa. Na fali poupa pour imaginer pe musique ya Congo ndeto monaka Nigérian ndenge et comment na force morobo alors bisonde bakolo cop c'est Gianni Boyemba depuis États-Unis. Gianni Boyemba, je te salue, ma grande ou ma petite, je ne sais pas entre toi et moi. Nana Mukolo, ma petite, je te salue, je te donne encore beaucoup de bisous. Ça montre que non Hollanda Abisso. Merci beaucoup pour ta question, et c'est très important. Écoute-moi maintenant très bien. Problème, il y a featuring, il y a artiste. Surtout artiste mounene lokola. Jean leader non subi balume. Lokola Fali Poupa. Ils ont un gros poisson. Il y a RDC. Ce qui peut être un manager. Producteur, il y a danger. Ache mon solonné en DG. Yaya. Quand j'aurai l'argent. Je ferai ça, ça va se faire. Il y a les Kamboualo, il y a les Kamboua cash money. Il y a les Kamboua cash money. Il faut qu'un sous-producteur. Ah oui, hein? Featuring ya bongo ya musicien miné na RDC, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut des moyens. Allez, monsieur. Manager, allez, à l'honneur. C'est facile avec manager. C'est facile avec producteur. Manager coûte musique, manager aza ko encadrer jeune leader. Ce qui producteur pendant le au moni makambo basala ki na wenge 4x4. Elle kambo producteur. Mutu nyo sondenga yaki wana zaki déjà na caché na ekala. Vous comprenez? Tous les wenge na wengiste o nyonso bazalaki na stade de martyr yaya ba poche na bango evimba ki déjà po producteur na zo ki makamnyo o nyonso siko biso tokotika la kosala na stade de martyr na tokozwa na stade de martyr etali binote boa d'accord na caché na pesi OK boya obeta boa d'accord na caché na pesi o yako beta siko o etikali etali yote biso monde to s'occuper na stade de martyr billet mbongo wana biso monde toujours c'est fini mais ndenge mi pepe msweli karake na banzela o jeune leader na Fali Poupa mbokindara moi genre ndenge confirmer biso so caché za na barbeta tu sir dada wa taifa ke je te jure leader je te jure c'est le problème de grand.
C'est le problème des grands musiciens. C'est le problème des grands, des sommets, des grands musiciens d'Afrique. C'est le problème des millionnaires. Je te jure, sincèrement. Je te jure. Et ça, on a ce qu'on débat bien. T'es na lobby et ça, on a ce qu'on débat bien. On a sérieux siko. Et ça, on a ce qu'on débat bien que non. Quand moi j'ai un millionnaire, j'ai un leader, meilleur artiste d'Afrique. Mutuatika, banzembo nyonso moko. Il y a tous les nzembo na ba vie. To bundi na biso ke to beta ta. Kuna dia to leka ki mama ba vie. Na lobby kaka. To beta na biso ta ba sans vie. Et simbate. Elele. Lokolo mulai. Fabrice Manda comme vous l'avez dit d'être remis dans cette émission. Le 25 décembre RT Watanabe Stade des Martyrs. Tous les griffes natika tolobate. Y compris Dada Wataifa. Le 25 décembre RT Watanabe. Peut-être Arozong Selango Nyama Makanda Werason. Peut-être à Rosong Selango bébé Chanda. Peut-être à Rosong Selango papa chéri. Peut-être à Rosong Selango qui kestere mene. Ça Rosong Selango qui kestere. Ta Rosong Selango amphimi ko poyenda zambi.